Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à ma grande famille. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, côté Nabiso, ça va. Ensemble, alors là, à continuer dans le bas de la biso. Vraiment, ça fait longtemps et ça dit vraiment moi, jour de mon humanité. Mais on est là par la grâce de Dieu, de Zali et de Zoko Bakaka, Nanenge Owa, Molu, Centre, Azo Sunge la biso. Et voilà, tu es ici sur le lot, Poto Solo là. Et avant tout, to bonde la langue, to recommander moment la biso ya masolo na maboko na Nzambe et après to koya ko solo la sujet na biso oyo wapi to yena mona mokolo ya lelo. Éternel Dieu Yahweh to pesi merci. Merci tendre Père, merci l'homme de Galilée. Nzambe na lola merci na vie nanga, merci na vie ya libota nanga. Merci na bomo ya papa maman de moi si mobali oyo akozwa to pe azuli bako ya kotala ngai. Yahweh na pesi merci pour na bomo na biso ozobatela. Éternel te recommander moment na biso ya partage na maboko na yo. Si que tes saints esprits aux à la mettre en nyonso de début jusqu'à la fin. Oyo ko bima kati na oyo sika bana no ba yo kape esala misala kati na bomo na bango. To pe bisi o nyonso ayo te kati na chaîne na biso Seigneur. Na ba vidéo na biso to bebisi yango Saint-Esprit yon besoin contrôle à nyonso mo mo centre yon de tondi sa maloba kati na biso o tozo partager na tango ezala o ezo te pai na yo présence pe bon Nzambe na yo mo sa kati na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que ça bien. Vraiment, na osinga la biso ka to s'abonner. Voilà, yon total à maman bi. Otala maman bi okuta na vidéo maman bi otali mais osabona na mte. Yo pe muto kozwa libaku lelo mbala liboso ya kokoya na vidéo ya maman bi. En tout cas nazo singa yo o s'abonner. S'abonner vraiment, s'abonner et osali pe partage ya vidéo et pour na ko partager pe na bande ko mususu et to sape na Facebook pe tozali voilà to sape na nini na groupe na biso ya Facebook excusez-moi tozape na groupe na biso ya Facebook o wapi sika to partage kana ba mama ya LBM o wapi toza na groupe na biso pe ya WhatsApp o tozo kamba par la grâce de Dieu. Voilà soko koti na Facebook obetika ka tolobela libala pe bizali ya mwasi o mona biso toza na logo ya jaune groupe na biso ezawana et voilà esika wapi oyo tozo tambisama. Merci Nzambe apambola bino ba mama to s'abonner ba papa to s'abonner ba mama ba yaya et kozala bien Nzambe akozanga te na kopambola biso. Voilà lelo tolingi to sola lisusu ba mama entre nous kaka ndenge ezalaka. En tout cas thème nanga ona ena lelo ezali mwasi ya libala olukaka nini to pe ozoluka nini eloko nini na ngina lobela par là. Vous savez, bandeko nanga basi ba mama ba yaya ba leki bandeko tango ozwi grâce ya kokota na kati na ndaku ya libala tango ozwi grâce ya mobali oya bala yo apona yo comme mwasi ya vie na ye o partager na ye reste ya vie ensemble. Ma soeur oyebi na quartier na bino esiko yo bozalaki basi combien na moment wana o bozalaki ba femme célibataire ou ba fille célibataire même voire même na kati ya famille na yo na entourage na yo ou bien to tia na mokili combien de basi o bazalaki na moment wana ba célibataire moment oyo balaki mais mobali oyo abali yo apona nde yo et aponaka nde yo ye moko pe asepelaka apona na ende yo. Donc cela veut dire que et sa grâce et obokutana pe ensemble donc aza oyo ya mopanzi ndenge balobaka ke mopanzi ya mipanzi na yo. Donc au sein de fort moko boete oui na yebi que lelo eza na basi ebele o basala pe be fort po bakota na kati ya ndako ya libala peut-être vu ba makambo ebele ba réclamation familiale ba makambo ebele esali ke mutu amikotisi mozindo na vie de prière akieyi abondeli Nzambe asali grâce mais peut-être eza pe na yo pe ozolandanga osala na effort moko boete osala na effort moko boete peut-être ya komata ngomba ya kogene ya koyindisa ba genou na yo ya kokena bazamba na ba retraite na bisika ndenge na ndenge pona koluka libala eto ozwa libala ngo na facilité moko boye cela veut dire ezalaki temps na yo
Et ça qui moment favorable on nzamba préparer qui pour na yo. Et ça qui grâce ou ekita qui est pas na yo nzamba ça qui que okutana na papa oyo abala yo mobali na yo et lelo kozala ensemble. Moi si ya libala okoti na kati ya ndako ya libala olobi te o boye koki te. Il faut na luka gauche, il faut na luka droite pour na vandisa libala nanga. Ma sœur, lelo mwana eko yebisa o kaka eloko moko oyo ko vandisa na kati na libala na tant que moi aussi. Tout d'abord premièrement c'est la prière. Vie de prière mais eloko ya liboso oyo ko vandisa na kati na libala na yo. Et deuxièmement, Bible lobi na biso que femme soyez soumise. Et sa soumission respect oyo ko za na mo vis-à-vis to pe envers mobali na yo. Kaka wana te n'entourage, voire même na belle famille et tout. Donc cela veut dire na kati ya libala. Maman lelo tozo mona basi to komi ko luka luka. To komi ko sala o to bengi n'importe quoi. Moi si a komi ko sala n'importe quoi lobi na vandisa mobali nanga, na kanga mobali nanga, na vandisa libala nanga. Ba oyo nyonso ba vandisi mabala na bango na bitiatia te. Na biluka te bavandisi mabala te mabala bango evandi te bana kimia te na kati ya mabala. Mama yo kanisa peut-être eloko oyo ozokendo luka ozoluka nde kimia oya kovandisa na kati na libala na yo selon yo ndenge ozolobela to pe oya kovandisa mobali na yo ozomikotisa lisusu na libulu e oza kose créer ba problème yo moko. Mwasi ya libala ozoluka nini? Mwasi ya libala olukaka nini? Basi lelo tokomi komona basi bakomi na bitiatia na biluka na bisala sala. Nzoto mwasi eza sacré ma sœur. Nzoto na yo o nzamba pesa yo bijou na yo oyo zana ngwana o esala ke mobali na yo abala yo bijou na yo eza sacré. Nzoto na yo eza sacré. Mais tangu yo koti na kati ya libala moko ko peut-être okenda ko luka ngo tata na bangomba te voire même mususu kuto ko mona pas joie ngo pe na ba sacrifice ya ba jeûne prière a joie ngo pe na ba sacrifice peut-être ya ba retraite ya makambo belé mais vie peut-être la situation ya zo kutana ngo to pe vie mokili ngo ndeko bi ko kendele na ebite to lo bango bongo et ndeko mwasi à perdre espoir, na éviter, à perdre contrôle, à perdre nini, na éviter. Basi ya mabala tozo luka nini lelo na kati ya mabala na biso. Mwasi ya libala eloko nini oyo kotisi na kati ya libala na yo. Eloko nini oyo kotisi na kati ya ndako ya libala na yo. Mama mobali oyo honore yo. Mobali oyo abali yo parmi tant de femmes. Na mokili parmi tant de femmes na quartier na veni na bino aye aponi yo alobi ki ezane yo o ya poni pour a partager na yo reste ya vie na ye mobimba okoti na kati ya libala osaka misu peka oyo eza nini na luka oyo na tia oyo na somba oyo na baka oyo na kotisa oyo bandeko na mabasi tozo luka nini et puis bando bandi ko salela biloko yango bando bandi ko tiatia ko baka ko salela résultat nini ozwi ndeko mwasi moko ayebisinga lobi mama abi na sambeli na lembi nayebi te nzamba ngo azoyokanga to azokanga ite nayebi te soki losambo na ngai ezokoma obi ezokoma te oui losambo ezokoma nzambe azoyoka mais siko il faut kotala est-ce que ozaka na kati ya bonzambe to oza na eloko mususu pembeni oyo ozo mélanger parce que ténèbres na lumière et marchaka jamais esika moko ténèbres na lumière et marchaka jamais esika moko nzoto mwasi eza sacré tango yo lobi ozosalela ozobaka ozokotisa ozotia po okanga mobali mama obanda okanga mobali yango lelo ti mokolo nini okobanda otia bitiatia lelo ti mokolo nini nzoto mwasi eza sacré nzoto mwasi eza sacré mama nzoto eza sacré elimbala eloko oyo eza institution divine eloko wana eza sacré eza eloko oyo okoki komélangele yango lumière na ténèbre te okoki komélangele yango lumière na ténèbre te okoki komélanger te mobali oyo abali yo mobali oyo honore yo aomérite respect
azo mériter respect. Okoza ozana ozoluka otia okanga mobali. Okokanga mobali peut-être ozara na open nzoto solo. Vous excusez nga. Peut-être nzoto no yebaka ko sokolaté. Peut-être oza impoli. Oza respecter na kati ya ndako ya libala. Mwasi nzoto no eza sacré. Yeba bien kaka ko entretenir nzoto na yo. Zala mwasi oyo aza femme de prière. Zala mwasi oyo ayebi importance ya mariage. Zala mwasi oyo aza na maturité, aza na sagesse. Zala mwasi oyo aye ko ajouter et non aye ko longola. Et non aye ko longola. Okoluka otia, okoluka okotisa, okoluka osala. Pourquoi? L'autre comme le cancer et comme le quoi, malaria, malaria ça m'a renoué, malaria typhoïde, mais le cancer et d'autres à bassi et comme le quoi le loco juste pourquoi? Parce que tout ça pourquoi? Parce que pour moi si il moko a c'est ça qui fait. Si qu'on saute qui osana poso kanga mobali, si qu'on mobali ngwake wapi? Abimi libanda pourquoi? Ni ne sali ke mobali abima libanda. Ce qui osana poso kanga c'est qu'il kei, c'est qu'il abimi. Si qu'on abimi pourquoi? Ni ne sali ke abima. Ni ne sali ke abima libanda. Moi c'est libala olukaka nini? Moi si libala ozo luka nini? Maman la kati na ndako libala na yo nini ide ezo régner lumière ou ténèbres? Nini nde ezo régner na kati ndako na yo, nini nde ezo dominer na kati na ndako na yo. Tout ça na réseaux sociaux, le loba bimisela biso réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezo permettre biso na makambo ebele. Oza no ko sala ba recherche, oza no ko kota ba prière par-ci par-là, ba sa nzambe bazotia ba prière en ligne makambo ebele. Oza no ko sala ba recherche pe pona savoir na yo, pona ko bakisa bisusu boyebi na yo. Mais yo okota réseaux sociaux po oluka, oyeba eloko nini batiela ka mobali, po mobali akimate. Eloko nini batela ka mobali po mobali asala boyete eloko nini batela ka mobali mama ozo seme nini na kati ya couple na yo ozo seme nini na kati na libala na yo eloko nini oyo zolona eloko nini oyo zosala est-ce que biloko ozo sala na kati ya libala no ezo pesa lokumu epa ya nzambe est-ce que nzambe azozwa lokumu na eloko oyo apesi comme institution ya mariage est-ce que ezo pesa nzambe lokumu na oyo ozo sala après koloba ke nzamba tiki yo te ma soeur yo moko nde omibendi na présence en nzambe parce que lumière na ténèbres ezalaka jamais collaboraka jamais et collaboraka jamais nature même est enseigné biso parce que tant toza na journée boy tozala vraiment mingi na posa ya lumière o eza ba mwinda te tozala vraiment mingi na posa ya électricité te parce que toza na lumière moko boy déjà naturel o nzamba tieli biso mais a mubutu eyaka tant molili esalaka ne tozalaka siko na posa ya lumière po yebana ko éclairer siko yo lumière oyo tie na ndako na yo to pe eloko oyo ezo dominer na kati ya ndako no eza nini eza ténèbres ou bien eza lumière. Moi si alibala olukaka nini moi si alibala ozoluka nini ndeko nanga situation oyo ozo vivre et désespéré kozala désespéré te et même ayo pe musika te na présence ya nzambe ozalaka peut-être intercesseuse na église na bino bayebaka yo protocole ozalaka peut-être mutu moko bobanda ko servir nzambe na kati ya église na yo et une fois que obala vers okoti na kati ya libala et surtout biyoka tellement ozoyoka mingi mobali fo sala boy mobali fo sale boy mobali fo meme boy mobali fo tiela e boy mobali fo bakele boy ale obosani esiko outa na nzambe obosani peut-être ma promesse on nzamba pesa yo obosani peut-être libala ngo zwa ngo na ndenge nini même si ozwa ngo na facilité et loko moko bo écoute ozwi na facilité osali be fort moko bo ete nzamba sali o grâce ozwi yango et siko pourquoi pona ko vandisa yango yokomi ko luka bitiatia bibaka bikotisa bisala mama nzoto neza sacré batela nzoto na yo batela bijou on nzamba pesi yo
batela nzoto no batela bijou on nzamba pesio soki peut-être mobala salio ba remarque na ba biloko moko boye c'est parce qu'il a constaté yango c'est parce que za eloko oyo il faut bongisa koloba te ka komi ko sala nga ba remarque akomi koloba nga boye juste parce que akeli bana même si akeli bana etali ka ye moko mais yo soki mobala salio remarque en tant que une femme sage en tant que moi si ya maele o sala nini o zamne na posa o yeba mabeza wa pezo utawapi pour que o bongisa pour que obongisa clé ya bonheur na yo ezaka na maboko na yo ezaka na maboko na yo yango wana omoni bible ezoyebisa biso la femme sage bâtie et la femme insensée aza oyo azorenverse mama est-ce que oza femme sage ou bien oza insensé oyo ozorenverse oza na bonheur mo na maboko oza na eloko no ya motuya ya kitoko na maboko yo moko a cause ya biyokayoka a cause ya kozala influencé na babiloko mosusu n'importe quoi à cause peut-être ya manque ya confiance ya soi c'est ça aussi le problème parce que basi ebele bana confiance na bango moko te wana confiance na yo moko te omiyebaka valeur na yo te omiyebaka te esika na yo juste ezalaka wapi esika na yo eza nini valeur na yo ya kibomwasi eza nini omiyebaka te oza kose sous-estimer ozangi confiance en soi yango nde ezotinda peut-être basi mosusu lelo bakende kosala bisalasala bakende kozwa bizwazwa babaka bibakabaka batiela mibali na bango bitiela-tiela mpo mobali akanga ye po akanga mobali mpo mobali ayoka ye bien mpo mobali ayoka ye boye mama mai oyo nzambe asalela biso mai omona yango te mai nzoto ya mwasi so osokoli yango na mai nzoto ya mwasi soko osokoli yango lolenge esengeli na mai eloko babengi citron epa na oyo existaka te oyebi citron te eloko elongolaka solo eloko elongolaka baodere elongolaka babu ya mabe nyonso ya bien te citron yo oyebi yango te sokola nzoto no malamu na citron zwa soin ya nzoto na yo mwasi azangaka mwa parfum te mwa sola bien te ozosentir bon kuna oza toujours mwasi ya mabondeli oza respect oza soumise oza respect oza soumise eloko oyo okende oluka libanda ntango oza na babiloko wana nyonso e na kati na yango losambo evandi eloko oyo oke oluka libanda nga na moni te oyo okoya kokota na kati ya foyer na yo to mpe na kati ya mariage na yo po edétruire encore davantage oyo ezali couple na yo oyo ezali libala na yo oyo ezali libala na mobali wana apona yo mama apona yo otielaka eloko te apona yo obakaka eloko te apona yo osalalelaka eloko moko boye oyo ozosala lelo wana te obiaza mwana mama nanga te amwana mama nanga te nakosala ye nakotiela ye andeko nanga te obala andeko nanga te obala apoye te natiele ndeko nanga mwasi yo moko nde oza kose détruire ça le savoir yo moko nde oza kose détruire yo moko nde ozorenverse na propre main na yo bonheur oyo nzambe apesi yo yo moko nde ozodétruire yango ozorenverse yango à cause ya bisalasala ya biyokayoka ya manque ya confiance ya soi otelemi mpena boye na miroir omitali omibengi nkombo na yo olobi je suis capable de faire ça naza capable ya kozala soumise naza capable ya kozala respect naza capable ya kozala une femme forte, une femme battante. Je suis capable d'être une femme de prière. Naza capable de être une femme combattante. Pour na libala nanga, pour na vie nanga, osa capable. Osa capable. Mais oyo yozo sala wana, laisse-moi te dire, et sa faiblesse. Et la faiblesse. Parce que yo mi yebite. Parce que yo mi paie sa valeur na yote. Parce que yo mi tia vraiment ne sika na yote. Ozomitia nesika na yo te biso basi ya lelo eza pasi peut-être pour mibali na biso bapesa biso beloge moko boye lokola mwasi ya femme vertueuse tomonaka na bible pourquoi parce que biloko tozosala epesa nzambe lokumu te mama eloko oyo ozosala ezopesa nzambe lokumu te ezopesa nzambe lokumu te nzambe akozwa gloire ndenge nini nzambe akokumisama ndenge nini tandis ke yo oza na posa eloko moko boye ekumisama na kati ya libala na yo oza na posa eloko moko boye ezwa esika na kati ya couple na yo
obosani nzambo apesa o libala wana obosani lolenge nini oyo ozwela libala wana mama situation moko te ya mokili donc na mokili oyo oyo nyonso tovivraka to mpe oyo tokoki kovivre ya rien de nouveau eloko ya sika eza te na mokili eloko ya sika eza te donc oyo nyonso yo komona lelo to mpe oyo ozomona lelo yebaki eza na bato moko boye bamonaka yango bavivraka yango avant yo oyo akomona yango avant yo oyo akokuta yango sikoyo zwa sikoyo temps ya kovanda ya koreflechir bato oyo bamonaka yango basalaka nini mpo basurmonte situation bato oyo bamonaka yango basalaka nini mpo balonga na likambo oyo basalaka biloko oyo ozosala wana te eloko esika eza te kozwa likambo na yo te olata yango okomisa yango lokola eloko moko boye ekomi kodomine sur yo en tant que être humain soki eloko oyo likambo mokili ezodomine sur yo mama yebaki oza faible donc mpo na yo avant osangana na mobali na yo soki otie bitiatia te oyoka te donc mpo na yo avant ozala couple na mobali na yo soki obaki bibakabaka te okoyoka bien te est-ce que oza esu mutu te okomi epave donc okomi kofonctionne lokwa mutu moko baotie bapile lokwa mutu moko boye bazosalela eloko donc soki eloko wana eza te donc ya pas moyen quoi eloko mosusu ekomarche eza te eloko asika eza te oyo nyonso oyo ozomona lelo eza na bato moko mpe bamonaka yango eza na bato moko mpe bavivaka yango mais telema milobela mitala eloko nini nakosala ya malamu mpona longa likambo oyo eloko nini nakoki kosala mpona surmonte na situation oyo mama na ngai eza losambo na kozala mayele kozala mature kozala une femme sage kozala une femme qui battue bati ya bitumba te yo wana otelemi otie makofi na papa yaka te bati ya bitumba te bati ya losambo ya sagesse ya intelligence ya kozala une femme soumise mwasi azobatir na mayele mwasi oyo awutaki aye esika oyo eloko moko boye ezangaki mpo ye ayeba na kobakisa mwasi ya libala olukaka nini ozoluka nini mwasi ya libala eloko nini oyo ozokotisa na kati na libala na yo eske ezopesa nzambe lokumu eske ezali mpo na gloire na nzambe eske eloko oyo ozosala nzambe azozwa lokumu likolo na yango na eloko oyo ezali sacré oyo tobengi mariage na eloko eza sacré oyo ezali nzoto na yo eske nzambe azozwela yango lokumu eske nzambe azozwela yango lokumu to toza kose laisser faire mama internet ya lokwa wenzi internet ya wenzi tokenda wenzi eloko nyonso batekaka na wenzi te nde tosombaka eloko nyonso batekaka na wenzi te nde tosombaka oke wenzi otali olobi oyo nde ekokontribue na sante ya ndako na nga ekokontribue na sante na nga ekokontribue na sante ya bana na nga donc sike fo nasomba ndunda oyo naomona yango mpena ndunda mpenza ya buka lelo lamba lelo otali kuna lobi te oyo donc internet eza kwa wenze siko ntango yo koti na internet luka ozwa oyo ya malamu koluka te ozala influencer na makambo ya mabe ya n'importe quoi oyo ekodétruire vie na oyo ekodétruire mariage na yo kota buka ya malamu internet eyaka na makambo ya mabe te eza na makambo ya malamu ebele oyo okoki kovanda osali barecherche na yo parci parla obénéficie mpe na biloko ebele okei mpo expérimente yango na kati ya ndako na yo omeka yango en pratique mobala atuni abi ozwi yango wapi osali yango nini osali yango ndenge nini luka plutôt omema bainnovation omema makambo ya kitoko omema makambo malamu na kati ya ndako na yo ke omema eloko oyo ekodétruire lobi mariage na yo ekodétruire lobi mariage na yo eloko nyonso tu ezalaka na suka na ebandeli mpe na suka na yango mwasi ya libala ozoluka nini mwasi ya libala olukaka nini mwasi ya libala eloko nini ozosala ezopesa nzambe lokumu na kati ya foyer na yo ubi ezopesa nzambe lokumu te batela eloko eza sacré oyo nzambe apesi yo eza vraiment sacré oyo ebele bazoluka yango lelo tozomona bandeko basi ebele lelo bazolela
bazo mata bangomba bazo kende ba retraite ba jeune prière nzambe pesanga libala mais yo zui yango ozo sala n'importe quoi. Donc cela veut dire oye bakuta ta valeur eloko yango te to lo bango bongo. Donc ozo ba ta valeur eloko yango te. Ozo l'importance na ngote ou bien yo moko pozo miye ba valeur na yo te. Ozo yé ba valeur ya eloko oyo yo za na ngote. Ozo miye ba pété. Faut avoir confiance en soi. Za na confiance na yo moko. Mais za na confiance en Nzambe oya kela yo. Za na confiance en Nzambe oya pesa o libala wana. Tika ko tia bitiatia. Tika ko luka biluka luka. Tika ba mélange inutile. Mais après tout, Ozape Thompson te yaya. Ozape Thompson te okoma ko sa saisonner ernio surtout. Ernio surtout oza ko sa saisonner, oza ko yo so ki a saisonnement exacté donc vie de couple na ko le ka bien te. Surtout a saisonner mobali na ote o mona ka net akei déjà. Si ko fo yé meloko nini o yo te fo sale malabu ko vendre cette balle na yo. Fo vendre sa mobali na yo. Ba o ba longa na makambo wana lelo na ba mariage ba sala nini ba luka Nzambe ba sala nini ba sala intelligence pe sagesse na bango ba sala nini ba sala ki bon moi si na ba valeur na bango pe ba sala na confiance na bango. Pourquoi pas yo lelo obosana? Pourquoi pas yo lelo okende libanda? Pourquoi pas yo lelo osala ba mélange inutile ya kosangisa lumière na ténèbres na kati na ndako na yo? Moi c'est libala ni yeba. Moi c'est libala pesa valeur na eloko Nzamba pesi yo et pesa valeur na nzoto na yo pesa Nzambe lokumu na oya pesi yo mobali abali azo mérité ba respect azo mérité ma mbebele tangu yo zo sala bisala sala nzoto ete osokola te oza kutu mutu mo obrosaka obrosa ko brosser na kutu parce que so brosser na tongo wana ka nengo lamuka ki loko brosser ki ko lamuki na journée na tongo wana meliti na ozu petit déjeuner na yo et na journée lié oyo lié otio ke ko la lo brosser lisusu te oke matana na mbeto za na munoko solo oke no matana mbeto za na mapeka solo oke matana mbeto nzoto no solo ba partie intime na oyebi ko sokola yango te mais oyebi ka ke so na cotisio e ko pesa makambo te. Makambo eza wana te, makambo eza nde bopeto. Zala soin, zala femme soumise, zala mwasi ya losambo, zala une femme mature, zala na sagesse kati na yo. Zala na sagesse kati na yo. Eloko moko to otala donc oza wana peut-être ozwa envier muninga mwasi mo bolobi mama tant que soki yo seul okozala même plus que ye. Okozala même plus que ye. C'est juste que aux gens na confiance na yote. Aux gens na confiance na yote. Aux gens ba valeur ya eloko aux gens na yote. Aux gens ba valeur na yo mokote. O pesa oya yo valeur te. En tout cas, Nzamba lola apambola biso na yebi que message autant ko yoka yango e ko sunga biso et puis mutu na mutu akozwa part na ye akoyeba esika nini oyo ye a se retrouver pour ayeba na kobongisa et ko sa lokumu mingi. Nzamba pambola biso to sana te ko s'abonner vraiment massivement et to partager vidéo to kenepe ko s'abonner na chaîne na biso na groupe na biso ya Facebook et voilà tous appels na groupe na biso ya WhatsApp ya ba mama bizaleli LBM esika wapi tozo kamba okoti na Facebook obetika ka tolo bela libala pe bizaleli ya mwasi okomona biso to sali wana na logo na biso ya jaune et okoti na groupe et kozala malamu tikete Nzamba lola apambola biso tokutani prochainement pour na numéro ya sika. Bisous Nzamba pambola biso ba mama.